Comment 1 plus 1 muta yebite égal 2 yo surtout na 20 plus 20. Après ba 40 ndenge ni. Mutu na mutu aza ko s'exprimer 50 ndenga yeleli. Oya mi filmer tindi total la poto tirer les soto sala lokola yete comment mukolo ami baby sina makambo ezanga tina la kisi bolumbu na ye. Or c'est interdit mais na bati muso za ngo normal. Neti ye. Tama mi blaki si c'est ka monengo normal. Ngate mna ko pese faute to défendre ma bébé monani ma bébé mais na kate mutema oya linga sala tikaye koko tali fele tolola yena nzambe na ye. Oyo 2022 toke malem. Ba jeune ya lelo ona biso nanu yandanga mon frère. Po ba kima ba sex tap nini faut ba sala. Il faut repérer ça cours moko ya livre article 1 tina 8. Donc on a fungola yo. Côté à mutuma kama minene te soki ya miki ayebité. Et ça le rôle même na université ça le kana primaire. Oko frauder na classe au foot à mettre minumbongo ba betelo maboko pe lauréat. To ça la fait pour la titoge. Bagage intellectuel aussi c'est qui na classe selon niveau. To ko kana musala ba kopia yo. Autriche to aussi dit ça. Ndengo baza. Dans la film à karaté, ba Jackie Chaba Brisili. Oya zoka cours ya batu nyonso e ba karaté no kité. Oya kenda na cours abi bamba na mettre moko na zamba comme ma casque ko quand même mettre naï. Ko boya ka formation nzambe ninga lexeko na kwata tenzela batu bazate. Famille bwa kanga ndaba nere yanga na kufela mama banda bo mwana. Oza Jackie Chan. Basi na ko betela batu to surtout ndimanga. Surtout so ko sa eloko moko batu ba betcho misike abandi o sa lelo. Faut que l'on wana betela bata misiko ba ko pesa conseil ko betela ka bato ba kama kona ngote po ba ko pesa ka conseil fukutu ba kena ko chola na lo ba no clair ko tinto ko soka tondela ki fulmi na ko ton batonda ndenge moko po ba tiki biloko foli ma mutuna mutunde différent ko mema mukili mulaite katela ko corner mu continue nya mema bomengo na sama bele ozo force double nan Congolais solo. Congo et Sengo vous souhaite la bienvenue, chers téléspectateurs. Merci. Je vous demanderai à tous abonnez-vous massivement dans notre chaîne Congo et Sengo officielle télévision. Les lots pour rendre visite sur Pasteur John, il était à péter. Tous à la non motiver, tous à la fortifier, il était à péter parce que l'été à péter et permettre à Bisso, tous à la en bonne et difforme et puis c'est Bisso. Bah idée n'est trop même la maramoyango et en le lot on a quatre communes est limité précisément na 14e 15e les sika au nous tout rano l'été à péter tout rano maloba esika oyo nzamba sali mikolo oyo nzamba inspiré Pasteur John bonjour de bonne santé on a dit bon 5 sur 5 donc à part ça maman qui est bon passer les guindés eh makambu mon frère na obselo ko moko chana mutu dimelanga soko tambo ina ngoza positif na kotika la ko boya ngate tim ko na kolongwa na mala mutu na mabe po nga kolonga te ba pesa nga na zakananga donc et simba te le quoi na zo respirer Dieu est bon po na tali parcours à bateau na mona ki bazana ngo na lula na ko mabango mais tant na tala ka sori ba difficulté ba kutana na ngona tala eh comment bateau on a zulula neti bango me bakambo bekole li bango menga kutu mutabi bamba sans et sauf pour nous comprendre faire comprendre que yango moninga ka sangoni nalia te Dieu est bon na za kitoko donc c'est pas de n'importe qui fouteur mo ba zo sentir que parmi ba joueur tout ya ebi balete mais coach a tika tout titulaire mutachebi ba bimisa na match nga mutabanzadi bazo wola nga sadi mumba me coach abiza na terrain oh quelle grâce nzamba umela wana ndi base bato bamituni Pasteur John Migolo sextap sangonango panzani et comme le roi actuel to c'est la yope mugom suto mona sextap problème te na saka sextap nanga de ana mwasi nanga utosaka naye ça de ba sextap ata bato bamona te mire monaka oyebi na ko selo moko boye ngata na priati na 100 soto prier na mwasi tobi amen de to lali bongo sa to sala hein to luka mona ndenge na peut prier aoya na molimo te non parce que moi la papa donc problème est aboy facilité o eza mukili mona ngo pete petit kala ndenge ça to luka ya important o ebombi makama minene ko pesa vikimia to chango misu na RDC to koma ko pesa important na makambo eza futilité mutakala ya muto ko masije nanga or ngape na saka mutakala netiye soki mabalasi mutu mutakala ba seki tango ba seki muto na ba seki nanga po ngape na ka pepre to ko na différence bataille na ba centime ezaka yango pour moi que porno eza partout talaba na miki ya ba 4 5 ans tango ba saka na ba sikola ka mitakala libanda talaka bana basi na bana mbali tango ba osaka na mitakala pourquoi to tchanga ngo kate to bulaka te eza porno mi micro to komisa ngo porno pour comprendre
mutu na mutu aza s'exprimer sengwa ndenge ayeleli oyo ami filme atindi totala po totire leso tosala lokola ye te koma mukolo ami bebisi na makambo ezanga tina ami lakisi bolumbu na ye or eza interdit mais na bato miso eza nango normal neti ye ntango ami lakisi seka moni yango normal nga te mona kopesa faute tokodefendre mabe mpe monani mabe me na kati ya motema oyo alingi asala tika ye kokota lifelo tolola ye na nzambe na ye eza facile soko comprendre nga so aza na droit s'exprimer akoboya mpe bolia ye bolie na bo nane prochain soko akufi na esengo ndenge alingaki ta no mwa te soso moso ngoboka te moto amoni mwasi so botimbeli botika na vivre na mwasi na ye sima bobomie na peta jeudi me bino bobomie na kanda ya se ya bolingo na ye ntango bolie botia na mababe po mesha kanda na ekoteli bino mababe ye esoki ekoma te ya boye nayebi te soko so comprendre na opeso bapi secret oyo 2022 toke maleme bajeune ya lelo oyo nayebi biso nanu ya ndanga mon frère mpo bakima basexe tape nini fo basala il faut kopesaka cours moko ya livre article 1 tina 8 ndeko nafungola yo koteyaka mutu makambo minene te soki ya mike ayebi te eza lokola omemi na université esaleka na primaire yebi te soko ozo comprendre comment 1 plus 1 mutu ayebi te egali 2 yo ozotuna ye 20 plus 20 akoyeba 40 nde ndenge nini yebi te soko ozo comprendre nde makambo azomema yango na Congo or na RDC il faut tozongisa vie calme okokola na suki ya pembe me makanisi eza ya bana mike yebi te soko ozo comprendre yango nazoyebisa yo il faut kozongisaka penda cours donc cours ya vie eza lokola civisme neti ngai na koteya lola na koteya yo mpenza te mpo lola eza déjà promesse nzambe atia tokangama nango makasi mpo mokolo kokufa briske oyebi te lokola garantie eza kuna esimba te lokola baprometa totya espoir mais bagari ya kokóma na vie ti onuna eza étape lokola école ndeko na nga okoki kofraude na classe ofutaka maître mbongo bakobetela maboko mpe biloreya tokosala feti mpo olati toge bagage intellectuel aussi seki na classe selo niveau ekokoka na mosala bakopia yo autricha to osilisa nde yango base ya vie naloba no makambo mike na vie ndenge eza wa okoleka na nzela ntiki te me nzambe élection na nzela université ya kudire mutu moko challenger badifficulté passe donc yango nde ekole ya nzela elekisi yo mpo koma ntina rond point mpo na biso makambo mike na kata na corner tala film ya karate bajakisha babrisili oyo azwaka cour ya bato nyonso ayebaka karate noki te oyo akendaka na cour ya bibamba na maître moko na zamba akomaka makasi koleka me maître na ye nayebi te soko comprendre oyo nde cour ya kopesa bato bazonga na jiga koboyaka formation ya nzambe ndenge alekisako na kwata te nzela bato baza te famille ebwaka nga nga baneglige nga nakufela mama bandabo mwana oza Jackie Chan nayebi te soko so comprendre na oyebi so timbeka mamu na oloba formation zokende ngo na kwata bo baza na voie normal bakomona bolole biso tokolaka na ville bango batala muta mboka aleka mbeka or yo zoleka na cour ya Jackie Chan na mission bango zala kola boya zokomba ndako me na kato zoso bakarata sa kobatama oyo elekila na metre na bango oko kama il est très oyo atanga te mutu abongi ndenge nini koma biso kutu batuza na nzela kobonga te simbi te yesimbi tala linya batutu bana bamboka bapale ba otinde ba code so tali bango bazanga bandeko na poto te bakoteke eloko ni pakende poto pande bango kikuku pe ya kofutela akomi na aja ba 35 ans bazanga ndako kolala me futelaka siko ya boma nzoto koma na poto sa ndeko sa camarade kopa malonga te akoma ndenge nini Jackie Chan okompa eloko yango na peso ba piste clé on ma terre la musabatu bolula bomengo te bolula courage bozana ngo bozana ba capacité bokoko bimisela bino ko pesa bino kimia bo mona ko bonga lokola extra te mutu moko ta utana bomengo lola bakuta awa bazwela awa batika awa kotala katante po bina match ko takana premier mi-temps te bingu su boko kene ti prolongation me bokeka na coupe eloko ezangi ba jeune kisasa na lo banondo konanga vrai ba jeune kisasa bazangi patience bazangi contrôle balingi via bisengo saba ba bisengo pesa kambongo wapi ebite ezokoma na peso ba technique de guerre na mona fille moko chez bango manka souci makamba minene menandaka ko kizaka balala na passe chambre moko be balaka mandeko ne 4 vula matanga fo badinda fille atali non so landi via quartier oyo et à risque quartier pe ba commune reculer atali bidja famille manka amoni mère maninga texaka abi aviezati atali bandeko ne to checker baseka otu ndeko na bina mbongo kako azaka na bilanga na dumi nde mutambonga famille ye wana so poketa la yo pesa $10 te $10 no pesa ndia ba pondo $10 so ko teki bien aux 10 so ko teki mabe ekiti 4
yoka mutambonga famille abeti question na zeli makambonga na koda asima nzela kati braza tanga ke braza baba ine baninga ake koma chel yoka nga na bete mobilité mwana mwasi na peso ba briefing ko koma challenger era kati braza akuta na mobali tote toko teka tonini po avazo a fond ko sa musamuke zangatina soka bayi mobulu boy atiki awa ke sa ki boy na mboka papaya braza ngola era zo sala wana era bazo mone boy misu bazo wolola bazo chola or na mutu calcule ko bande konza ko poussa ngana ke ndo ko za kimia bongo na se libérer akanga mutema c'est pas ça la 3 ans na braza ye c'est pas simita kati Gabon c'est pas simita saka na ngola faut pas a changer nationalité a changer ya esengote condition makamalinga ça les senga comme étranger mais mutema zako congolais yo kama pisa na pesa bato ba bonga lelo ko bonga te mais a changer standing ya vie surtout bato ba changer ba nationalité. Merci mon frère tango ko mona na bale ki 4 5 ans yo nanga to sa côté to effacer na mémoire awa betela to ka za na Gabon e komi alicho ngana yo tozo seka to bonga te to zo rende monga ko mela na ko lango bato ba mona biso mena kati bibamba pone biso technique de guerre à vie au moins n'a pas téléphone ka ana Londres ana Belgique ana Europe akomi na poto batalisa sa basituki na ndenge ni yo nanga tobete ba cop tozo ba $50 100 ba mona option ba bar ba momi ba simibal ba kabelo ba anniversaire na to so comprendre o bonga te lokola nga ba surtout ba o bonga ozuma $50 100 oreba na kobeta cop nini na sala pepe sanga mbongo mata te ozo sali anniversaire o bengsi biso toye to lié or nga kutanto na coopérer na zo mbongo ebele koleka yo mena sasa anniversaire a bongo te yo ba mbonga ko senga ba peso ozuma $50 100 o sasa anniversaire o filmo ti na Facebook erto moni ba peso o valeur mena sima wana 4 jours komi piaka oya kende na kwata bazo seka bibamba na pays étranger le lokoma na poto o remarquer après 5 à 6 ans à se rattraper comme mutu o mona soma kambe comme le ndeko nanga tindela ngata kodite tanga zo tindela yo moni a se sacrifier akezo kimia ataleli ko lala na ya pongia poka tia ko nuna à l'aise yo nanga to sama kasi metotiki makamna busoba o to seba teke danger tant to lemba ko rapporter bisoni nini na ote yo original to la pété on sait que si on comprend bien ils en ba mususu ba changer nationalité pour la volonté na bangote mais pour na de konanga merci a changer na yete couloir de kokendo luka kimyezala toliana ba porte ba voisin ne senga kolia te na zaka lokoso te nzala ndako comme singana lia ba voisin biliadia même de se comprendre na lia fufo ba voisin kana difficulté on a changé nationalité na yete na ba non clair tala ndi melanga baza ebele ba en Europe soko tali ba beta kama solo mangala ba congolais mais tala ba carte d'identité na bango l'étranger musomo na zambien a matériel na Zambie RDC pas matakuna esimbate comment na document na bango pose avion mata voyage facile est-ce que na monde entier soko za na passeport ya congolais pose visa au Kenya comme to somba ndako na Gombe mais soko za ka étranger voyage facile na o comprendre bon na lo ba wana tala na lo ba no défendre bango na ndenge ya faute ndeko na bisa que monifi to lukaka esimba mais bato bana mboka bapaya Gabo Angola wa pipoto balinga kuna te souci na bango awa mais facile ko vivre biso to message nango bango ba kokate yaya oyebi ko vivre na Congo secret a pambo po somba na mukolo so kalingi 5 match 4 match on la tsani a orgueil na kutoka na sardine te ani ofongola monaka pourtant na ofana tatara bebsa budget simbolo ngazo kabango na bore zangati tina bona bebsi mbolongo na jouer na yebisa yo tala mboko na kosote miliki kako ya miliki tambola na bafulu 5 sasa okuta jamais manzanza miliki soko moni loba mundele moko akoma ofanda na cité po aboya banda kwa gombe na mwecher nda tindi miliki ngana tinda miliki okota commune musu suka ti suka okuta miliki te okuta tali nzanza miliki te na fulu soko kutia ngolo ba mombonda kala o basaka nango na ebite ba memango pe ko mema ba transfera mombonda ane uta Gombe mutanda fa na Gombe nda longo memi mombonda ke na cité nda komi na fula cité na fula kisasa ngana ko peso penda cop tamba na ba fula ba komi na ta 6 na kisasa okuta chameli ntanza miliki natika ngongi oya liboke na 100 francs so mamili abo miliki saka yo eza na article B est-ce que miliki ko le ka fufu na article B
miliki ni ata ni ata miliki ni nyoko leka fufu na valeur o sakana non sakana budget boy ba kolia ba le prêter bino kura kolia ya na zo miliki musuba kabela nga miliki monga linzanza na kenda so pana eza na comme to na ville ya to kitsa bilo mona carton miliki ana so moninga no mela miliki motema bololo ndire Congo bololo na lukina teka ituli na tamboli partout na sims ba boy na teso na tela kango ko photo ale mukomsi na fungola na kanda et puis tika na melande batu ba melaka te dominique mona ofunga na susi ke de méchant et puis avant na mela miliki yango fo lupango batu batonda wana chemesa libanda ona kono ngam na osongote poso na ziwa orgueil maka mami chokiela poso sa miliki fo le ba français papa yelangale tant que bima bozo mana tata lopanga so kamwa muto a changé compagnie ba futi alors que timbongo linzanza miliki tie lopango panique tiro ke musa ba mbotega français paka amela miliki ya amela miliki au moins na biso makamike Congo za na complexe mais kena ba mboka ba paya ba payo to mona rizanga tina ta gereza kolia facile na mona ba mboka kwa Afrika na biso umeli abo ya bina bonga na ngate metalabana o talabana ondre bana kacha jobu ozomona condition abande ndeko nanga na oloba no vrai RDC ba yebi ko pesa biso sengote ndimanga ko masume bele ko bamana RDC eza otosango na sengote mageto kenongo li felo eza ba contribution de besoin intoxication to sa masumu nanko na oloba no vrai yana makamususu oyo ko za kakalo kwa misala ko bonga tikesa na biso passe mais droit ya Congo attaque ba congolais faveur ni to mwana mboka et pesa kimia na bato santi que terrain na côté eza bien tout comme mabe transport passe courant passe mai passe métal balé banda mwanda côté ni mai ezangi na Congo ba pompier mo ekangama ka nini bobombela na soki tu bozangi ba kisi bo l'exception ta mai ya pompier ngona libulu e ya to ba ko toxa ngoto tata ba lumba na biso to mela na loba na yo ba difficulté Congo parce que biloko boy e comme nini Congo soko boche ko mingam e abakisi mwana oh na boteli yo Congo soko boche ko mina problème mboko na loba no makamba mike to tambola na kisasa waya o mona mwana muke na tongo bana bazoka mwa mama est-ce que mama lingi biso do bana bakola na ba goût différent mwana zana social mkana tonga lia bombo mama zo meme na manyoko elala ki lobi simba ako sa nini ko zanga bana ko basala ba clip na malewa omona bana na lobi na yo na ko sa ote tambo na kisasa na ba mona bana ba 7 8 10 na ba saki mona mukongo ba ko tambo na ba loko takata mabende manzanza na bia ba kendo tek baba orphelin te ba papa na mama bazame charge ndoko nanga papa ngo pasa goigoite asala na misala l'état ti le soko tali azata ba 20 ans mais futa marate tala ba salaire ngo comment salaire bozo tcha ba 60 000 80 $, mais biloko na kisasa tuna ta teva pamba 150 $. Siko teva ngo bochaka ngo cher adi akwa nani atala ngo comment na bamboka misuba kitsa biloko wana na sepu ba pesa population valeur ke boza tana oyo Congo comme ça nyoso lix Congo atako lia soso lix tala ba magasin bazo sala ya lix tala ba je ba sala ba fungola ba jeune kisasa tuna pi 40 $, 35 $. Jango ya nani congolais ni ba étranger ni yako sala ba peuple ba konza ba congolais ba bi niveau Congo eza ba permettre ba ticket na pi ya likolo amone la RDC on est sûr que congolais ndimanga ko pesa ka congolais confiance na loba en majuscule ko pia ka congolais confiance ité mais lingae Pasteur John ngana olinga pela mingo pesa parce que ça na ba chaîne lelo ba désespéra 6 classe asali cabine ba msusu mona ba mibali ba osa ba cabine basi ba osa ba omelette mais ba sous-estimer motivation no sous-estimer te elo no chol bandi bandi yango yo kanga bien ndeko na loba no clair nga moko na za premier exemple clair nga na kenda bangola na fana kabinda wa yebi afana kende Luanda ba copie na beta wa yebi ngana sikola mituka na loba ngo clair bateka akwa kuna agwa te na sikola mituka copie tala na mutokenda na Europa na bima na tambwa na mboka bapa 4 jours kolia funa zela mutu tipo quoi webi stantine wana soka uti aye o memenga pa comme sanga Luanda to koma na kabinda ya suka wana na tu na Luanda o fo 4 ya tala kabine bima le roi na Madagascar za na Afrique mais pas comme en Afrique fa 4 océans ne kabine déjà ne robeta kalki ndeboye pona zonga Congo nde nzela makolo mais pona kena ngola océan
nabi otana kino kati na côté ba yo yebi ba lufu nde nabi tiens o kalkini na yebi songa tala na zelani mutu na be tala ngana na challenger nga passe ko dominer nga te tanki na nzamba pesa nga mayela ko exploiter monde pays nyonso na kokwea soki nga na pouvoir ko dominer na monde po nzamba pengo autorité ko likaba nyama na yebi ko s'en sortir et lorsque ezangi ba congolais ba ba décision finale te tala oko sambela te soko landi droit moko hiérarchie ndenge nzamba tshela yo oko so résultat lui fait le ndeko makamba ko bongola motema et lorsque ezangi ba tuna na lo ba no clair et bela ba congolais ba koti na banzela mabe po na pressé souci ya ko bonga sa luka. Or na vie faut ça na souci nga fona bimselanga nini so i résultat ezate checker yo bata mayo ata ina ne 2 à 3 sababu ngo bolole ko kabimaka te ta mort sala ko tambola na tika ba wolola eza étude ya ko fana au juste nga penza na ko bimselanga nini un jour au moins pour s'en sortir. Je te dis avec clair ba tunde na Congo ba yebi ko pesa vine bango kiloté ta lokolo bia oh ba ça sortir te ba chole nga ko chola ngana nini nzela ko bongeza kana sonité motivé no bata ba cabine ba jeune bata ba cabine ba de bien ba zakane ndeko nanga okosa kopi nyonso ça ekonzo ko matate bata ba cabine mona ba on e bandi bandaka bien soko ba fia kati ba ko muka ko déformer ba imisa bandi masole bandi ade fo fene ke nango ma voyage akwe na yeba jo na bungita na yebi cabine tu ba ko yakana basi abimi pena bango teme ko defaka ya masole minene iya chiru chilenga ni trebi mabe ay papa ni ah pena ngana retigala je on a vu ko bongo fait ça comme ta boutique on comprend bien soko zo tekate kabata 1000 francs soko bandi copie na boutique kopia ka mutata 200 penza te pour ça bénéfice yo sa bombo eke na lo bana yo kanga bien na vie soko lingyo mata bimali kokoto bato bele ba kotamba na kombo na yo nzoka ndezo bomba lobi no mata na lo bano clair oyimangi kokoto li kokoto ya ndeni ko boya ko kabate mais faut comme na calcul yeba ke na bimisa ki combien na zoteka nini peso ngisa nini yo kati ba tinyo so ba otamba na kisasa bana ba fois $50 jamais mais afuta randa tanda ka futela $40 mais na maboka tamba na ba $35 mais soko tali ale sarabana mboko peso la futima kelemba azoka wapi motivene tibaya ba sirage ya mona ebisi yo 40 na pesa wana et la technique de guerre fond de départ na ayebi ko pakenda akosomba chando moko ya original ya obachaka ni ba verni moko akya ko luka makala landanga bien abeti ba pata 5 chena mulangi tanga sobete ba mélange era muta sapato aye o abeti boy acho moi sirage muke après ça Alexis Mamwindo yombo papa ndeko na peso cop tala eloko tu yo moko ko gérer à partir ya yo nga jamais na ko sala calcul le kimbongo na ngana kilo na ko bela mutu na ko koma libomo te na ko simbakisi na tambola na calcul mbongo bimelinga so na bimina 3000 ata na termina monyo na baro tindi $20 bato balangwa e ko tungisanga te to abatu nganza batiki ngana za na niveau ya bitina lobi nanga na ebit ndoko na peso conseil na lula jamais sengo na mbongo muke mbongo na kuta na kanango nde na sanga na makambe ko kina niveau nanga je te dis devant Dieu na boya ko kota na fection ko talaka batu ngoma ko nzamba salanga na faute koma leki abonginga ya na zapiaka na koti mbulunga na mutu na ko bele stoma na ko simba kisi na baby na o ngana zuye sengo nanga ba na linga mwasi aboyanga na kuta na mwasi ko linga niva linga na mlenga kutelinga chaque vie ça na vie nango na mona mutu batutu ba okele mawa mazana mwasi atinga me makasi peke ndaka wenze balinga ki aboya comment mwasi andimala na litoko mobali babota bana 5 kutu ya beta ba kopale saka mobali maman mon frère na yebisa yo eza destin na destinée nzambe yebi pourquoi tia yo wana mutu ko peso valeur oko sa lotanga te bolole chebine sana batu ba peso ka valeur ke ya yo yaya so basaka ta na biso fe kizengi kutu ba contacter na famille liboma kuta koma na full mkola kufa ba ndeko ne basanga na ba lelo ndira sakina bango bien nzoka ndazo cha solo na quartier aboni boy faut ebati na peso ba piste clé o eza challenge zo bazalaka te eloko bominga na yo tozoye ba direction te oye na terrain poste ba cheli yo oyebi te faut zaka ba biso challenger likambo lukambongo na kanango soni te so moninga na fandi seke monani et puis comme on a nga ebele te ngata na $10 na ko fana pe calme na boko bima c'est na bi ke nzela ngo sa ba trajet belé pour no bebsa ticket pamba donc monanga na $10 gele et puis on a $10 na ko pe sila yo buto bate à cause c'est $10 tazana 50 je te dis yo pendo lo bananga te masa zokosa azana $50 ndoka $10
modèle na omema nayebi ke vie soki na misambu isi ngande bakocholanga fo na pesa fi nanga dignité kozanga nanga eba na bato baza sir mutu nyonso oyo bapasi nanga te mpona kokoma sija licho et puis faut talaka elambeli nanga fo eza différent so na komi na bana 4 5 mbonga bi muke obe $20 na kosomba soso tena se pesa bango babetela maboko na quartier mena ko ya lobby na komema bango na baja bandunda Thompson mibale et panzai na 4 na cheli oyo na zo bano ba schéma moi si a mapa au futi nyongo au défi kondingate au futi atika la bongo te au côté perte so kaza na mapa au futi nyongo so kaza na mapa ba na ko futo ka mercredi mko so mapa ke na ko defa côté na pesa ba pisa ko kola na ko pesa na faute fo yeba mukini o za na nyongo na so ka akwai na mapa ko futa nyongo tikalité o mlo na pause mko ko banda na bandi susu e a chez tala o mboka yo kanga na te so comprendre na pesa ba piste clé soko mondo za na lopango batu bachaka banzunga baninga ka lambaka sima na bango lokwa dernier mais maka koliano na prolongation po batalpango bazandenge bande bo pesa ni mbota fundi yo suki ata lambi soso monoka na ngainga mais kisanga mozo tala lo baka pe français lo kosi yango ya nini na français oyo oh ba mama français misusu na yebisa yo tala omoni mboko yo na sekina tala mboka fo za lokwa nga na mama na bar poto obi na ndole pilipili te na ko mo lia pilipili ka po bana lo pangu baleka lokoso ngabi non ba omonela nga o bana nini et puis ba kimaka makwiti mibale te likwiti moko mibale ko mi partenaire fufe collège aussi la yo na mwana yo sentike na tonte mwana pas sentike na tondi te o bana ndenge ni pe mwana na ote n'était ça comprendre on appelle ça ba piste clé au moni Congo faut à la maman esprit ngana timbela jewana nzamba bisa boboto est-ce que boboto nange ko pile ko lo mukini comment ngana beti cop na bibi na 10 000 francs na yana sala anniversaire mwana ngayo ka yo ba mama sambela bana nyosa secret bobi mbongo ngana obike makamsu ba lo bake mama makamsu ba to ba lo bakolo tout est na mutuka mwana nga za mwana nga na sala anniversaire po ebike na cholate na pesa lokumu na ndako 10 000 ngana tindi basombele sika mema o bani so ko landelo kwa sola mbanzinzi yana bani msolo pango mwana simika sike bani so to panka ko senga ko minako lelo ndire bango nyoso basangisa ibale msisi yanga ya yete yanga yo ka pa mana sambela nga bango nyoso nga boko so basengra sa 100 francs boniko dala na lo bana yo on appelle ça ba piste clé yango moni Congo yo kanga très bien ndeko nanga ko pesa ka yo foti te na ozongela linganga elinga yo moninga na kotikela ko inanga te na sala mabeto malamu ngamoko na protéger nga masumu ebele kutibiso po passer les qui na ko prier monsieur ko lia isa passe na ko saka ba défaut yango moni même l'église bote ya batu nzambe balinge makasi po ko pengo ezala te batu bazala molende na ko luka po place ko luka lipa yango yo ndeko nanga lala nzalolo tamakonga okolamka na tonga bana ser tu ba baby mwana sero fasa chora amekinga butu mobimba na lalite mwana oyo est-ce que mwana ko sumba mwana ko za solo ozotilika ka pepe boy to mwana bana ebele bakimi ni banda nzala nde tungisi mutakangi bango so bandoki na tonga le abwaki ta bana balokana mama isaso dala ngana kutana banzela musuno otala batokumlo kwa dedo ndira ntene baby ngai nasina tamanja na frene ko ngama na kufa yo ngama na kufa diwesa kanebo mokate leki nakanga loboko boko kanga loboko komi pete misu molili yo ngam na samtema fesa na bela ka tension te ngamo na bilobi tension docteur amona ki yo mo tala yana banzala ndeko nanga yo so senga mai bisenga senga oboyi mai apio olingi batini ko na pompe posa consoler nga na senga mai ba ile apio kanga na chaka boy ya pio te botini kanga na pompe na bokopo na tamba na sachet na ngamoka pembe loka mutazela ke yoma na bimisa ngobe na charge dala omboka sérieux soma mama 500 kaya na kusoma mama 500 na bwaka budget obike 500 déjà na sukali ya 100 na mapa ya 400 ube 500 wana déjà neti bakotenga na yebi so na leki kota mama na ngaba luba na saka mikate ya mafuya ya masangu ya milai boy bachanga mandamba tangawisi na mapipilo kwa muki tika mikata na sexe na kwesa moko
Et le cas moto le cas le conseil nanga moko koya. Yoka ba titu trahison. Et quoi il place à ma belle motema ma belle congolais na yebi. Na yebi bino boningaka muta bongate. Na bi nakolo ko na zuango. Le coup tu place à ma belle. Poto pete mabele ka yoka bango nyoso ndeba sela mutabe congolais nga mutabo jamais bakola ke lokoto pe pula ezata motivation te ko i place mabe ngana samtema na yebi metema ba congolais ba jaloux na lokoto ngo uliona basi le pula mo pepo na pepula ko leka kwado kwa mabele nyoso kenda yo nga binyama yo na tika yo pona na lana na émotion na lana na nostalgie kena so na tambala tamana regete ke place lokana tonda kite pona tika ki mikate na ngana nzela na boy susu na ngaba susu nyonso me kolia te on peut pas quoi do ibanga TV me kokena boka la fufute wana ko mona nganga c'est modéré à la raison hein na Congo yeba Congo bien na pourquoi weka po wumela na Congo liaka bien okobela maladie te so ko zolia bien bantiko na nzoto ko boma maladie so man kam tabel muke $60 aliaka bien te ndi manga na ko sauter na lo bano clair tala bantiko de bundela biso so manika mutabeli $60 $80 landela bi aliaka mabe ndeko nanga ndimanga o vérité ya vie comme ma vie na ma sécurité soit vie au sérieux mais bomba d'unité na osongela très important ko bomba d'unité sanini basi na yo ko betela ba tuto so tuté ndimanga surtout so ko sa eloko moko ba tuma ba chomi sike abando sa leloko faute eloko wana betela ba tamisiko ba ko pesa conseil ko betela ka bato bakama ko nango te po ba ko pesa ko conseil faut kutu ba ke ko chola na lo ba no clair na yebi Congo konde ko nanga si balinga da oh congolais soko zangi bazo pesa conseil ya ko seka soko bandi ko mata ko mabe na lo ba no clair yango moni RDC elingami te mais do RDC baba ki camarade sani to sepelani mais to lingani te Congo pe bonga 0 minute ngana ko za piaka na yo piaka to sola zoka copy benga na si copy na yiniyo na komi ndo ka kutala nga pona betra ko masola minene na peso fufu na tike mais pona ko tina copy faux so to komi de honneur na ngebe e baby na yebi Congo bien si Félix Wazeka lobango na oloba na yo clair ça vous flatter na linga ka congolais pona congolais no sa congolais mabete mais na sepera na ba congolais te place na sa pour ko bepse langa copy congolais soko zo l'ex patron otini ke long chai na musala longola nga congolais pour soka komi na patron ka moni ye ozaki afin azaka muyibi moko na ebita ça dia combien de sana diabo ekoti na oyebisa yo na ebi ba chez ba congolais yo moni ndeko nanga 2022 quand na bisio tous les motos ça na Congo longola bilela lela kopia ka yo faute tant que ça oza nzambe pour ngati na za so na tel malgré na na ko betelo parcours na nganyo sauter so na vivre lelo na sepesa ka nzamba bien pour na batu déjà na bima mutu mabe so na za mawanzambe je te dis on moninga na lenga kati et puis na nzela nanga ozala motei te yanga liloba na nzambe na persévérance ko ela nga kutu prophétie te oh yo boy prophétie ngamo ko le prophétie nga so na lukeli ngate no zawat o ba tianga prophétie ani nikolani prospérité ya so batini ko prophétie ko ma goy toke kopote ngana za mutu mukila te na zozela ukozela ba mona ange ba duta kutu bongo yo mona ange te ya transmission ba peso prophétie na kondali kelemba yo tala na bisa yo ndimanga na peso conseil bien tala so yo kinga na otikelo eloko sérieux na vie ozela kate so komi na age ko kozwa lipa yo moko ozela kwa mutu moko fanda ya ko bengo lo kwa cop moko to biloko ebeli ya yana ngweza na mesa okobima fautif ata aussi na prophétie ça na prophétie ya kenda poto esa bino na ko benga bino ti le lokenda na tuni bokenda puko kenda te boyeba mutu a mutu yo mo bunda ndeko nanga prophétie ya vrai e banaka na yo mo ndongo so sala tant bando mata pe mayele na ko sa musala tina teme na komi na mbongo kolika muta musala tina. Pourquoi? Principe. Si on a et puis si on a comme un rond-point, yo ke la yo moko passe na kanda na méchant. Si on a sur niveau na qui a lobby faux. Ya moni les cas na passe yo zo maïli. Si on les qui na passe to lingo beba té de na kembara na 2016 tika faux et conseiller. O mona o lobe to kende o changer na peso ngote peka ndunda.
ubetoli ataba te toko taka manini amutema mabe na amutema mabe te bano sajezo changa kal so na ça dépasse makasi kayo konkweya na songi yo kisha yo moko komi conseiller na yo okoma un objectif na loba na yo landa baninga bokendi keba na muto achola $10 à moins que bomona soko soko ngona passe na peso conseil koboya ete parle bakoza bololo sanga mbongo c'est kaka mais yo ekenge yo saka dépense te okakate mikolo nana na loba no clair omoni ngane na za soki na obela te bokoyeba te na leki to te po elambe bongo soki nasaka bisengo bamonaka ngai na libanda esengo me na kati manka moko na kobela maladi eyini $50 tano keke ndo ye $220 na bakisana kende hôpital kaka yo loba mais yo saka makambo kuteleki biso za piake nango ndenge nini ngaku nazaka na mbonga bibamba me naza na mo ekonzo na nga koma yo moto monana koleka biso baloyenge banini me likwa $20 komosenga nyongo osilisi valeur na yo na opeso schéma zanga nyonso tika na dignité na koso te nga na kotambola mpona kobeta kopi tout mais jamais na kotraire nga epa bato nyonso kaka na famille omoni ngai ye so omoni nga nake pa famille pa motu nayebi oyo nasengi aza pire akokofre nga tina sang nga na panzana pa pamba te okoza ndeko na nga propre olambi na talibe na bokolia poso na le na tike ndisi oyeba ndeko bele basila valeur mpa bandeko na bango moko propre bolane na carton bokola azwi chance akozwa oketala akomi na mwasi to mobali maloba zoloba no liboso mobali to ya mwasi na bana valeur no si esili apesi ofufuna tike mozobima lokwa mingai olie me bazote na kutu mwasi azoloba osaka pena ndeko na ye pourquoi mobali ndo za piste to mwasi ya kofungola porte babebisa famille na hote combien de basi na bano ki congolais bakosala na carton nayebisi yo vrai soko yokinga soko zoka na te au cours logique bana ba famille mususu oketala ndeko bo tika ta ye po bobe bana bokozonga na mwasi na e bana ba mona ko sudi a zero susu soka sa toke ba otem se di bana ndeko senga nyonga mapa zelanan yazo torche ni pa bike kolo yo awanga na misu na nga siko yesa ye na sala na nini okotele macho mona ka nani erite na zana boya no pesa noko kiti be papa ale kiti be papa kulu papa ntega libana yo mama j'arrive ayo saka na kaka na lobi nini yo de usobi yo pe siko batoko biso pe na kende me na okisola mikila na moto na okendenge nini e kofrenga yo anga na sontaka o saka kolia suka pansa mutema na olia ka ya suka na oya suti wana ya bakai yaka na oyebisa yo eza partout na Congo mpona yebisa oke omoni nda opesa otime ke bimisela yo oyo ebombani na yo okozala porta na kote oza koluka te esengo na yo bato babetelo maboko partout luka place oza mwasi bana bazwa kimia quelque personne bakoya kotola bakete azanga na ye me moto asolo azali awa na oloba no clair lala ta na ndunda me opesa mopaya liabi te moto aza awa na oloba no soko oyokinga valeur suki wana komema mukili mulai te katelango corner mukonzi ni nyamema bomengo na sama bele ozo force doubler nani na okena mukili wapi na jo je poussa ya ba demi finale la vie comme na ka opolo longwe na tagi tata mabunde tetuki je ke yo ngome manga wapi ata na tamboli partout te na bika mukili zaka ngomba na lubwako na bungi na peso ba conseil ninyo kolia malonge le kinga olia shawarma na lia bandunda kutu na wese sur la shawarma za kana be po be pise leke bele ngandunda ka tomate na mungo yangani so zo comprendre voilà indusa na ebiso ba shema ngana mutakwata boche bambongo na bank tango bokufa boti boche ba pesa binango miso tika libela neti nga banki na ngama pocha mukia jini sino zimwa 50 na gumi na tena pocha jini esengo na ngele kia milliardaire ata na mati taxi libozo sena kitika azali yo ka courage masolo ta politique na repile yo saka nanga yo keba on que budget ça na beta ça na changer $20 et kai 30 wolo patron donc mon pesa toi conseil na nzelo ndire na ngindi babunda ka sute mais oza Congo ndeko nanga tamba malene ozangi ticket zoka 500 oyo yo kai donateur 50 ya mubeza et ça non a changé non ta question a changé 20 80 millions ngam ko yelele yanga secret budget tala mboko yo na yebi ona on za bongo mona ko tunda chef franc dollar mais aussi marago dollar okoza na 30,000 francs na $5 orotaka mingi 5 apiles ni o tutara susi ko za muta mbongo te dollar mbongo tala
tokutana bakao ngana tamwa na dola mona lokota ngaye nzamba limse na kwesa masi ya mapa dollar mobe ya faux masa mo $20 à faux tepe o senti que faux na bipien ngana no ba na tika e bombi bomengo pesa nga 20 na zoma ya bushi na sopa na repassa ngo ekuba ella parce qu'on nguma nga deux fois so na pena mo kate na suki na guma nga na tina pocha likulu ma pena malewa quartier na koti ma du dola mbini et puis ça mbonga foko sena biloka mikete bango no piake sena biloka mine wana ronyo ay balambite na oza kushkule yango ni yango tu na mama biloko to kom wakana yogani wakana umana ko sakana so to makaya yango ndezali chako ko cha ya combien chaka ya 4000 oko saka uchabu sono leto uchabu yabike mutambongo ye na pesa ba pisa ko za mutu mana bo ambata po mana mo lamba talika ba o kimate ponda zo pe presse ka yoki ama mabe aleka na ka zone nena mbongo fo poto ça l'échange sakana yo tona bandika pemeli kuti trop manaka na kota quart de finale on échange et puis ko kota malé à l'air bateki mingi te ba ko senga ba changer OK na pesa ba piste kende lero tant que beli bazo kitsa yo mutami baleto ya misa ya misa po bazanga change wana change et dola papa lero yo on se sent sous ma bon ngamo na yo la bino po so ko manka bien Baxa Thompson po benda penda fo non tala na yo bisonga o ba technique de guerre na puya ngote na peso Congo mais to komati na rond point yo bimboko yo so kenda wenze ba biso ke so mambisa mo sa jo so mambisa ko kauka otani na pia mbisa ko kama ba so ka moko apamba ko konyo 3500 parce que boza 3 o so moko ndambu to combien ngana so mitu mbisa ko kauka nde mitu na tiki mesa wenze na bina ko bela mo sa tsenga na kafiage na landa ko te ba camion ba lukana sima ko te ninyeza oui ba baligné na libongo wa yebi ayebi oui mitu na 500 francs wa avantage ité avantage bisa okaka ye ochena ndunda ka ya esanga na kutu na ba makaya bu po ba tekta ngo ngongi wa yebi ayebi na sombina bikedi so sombi afufe kole opesa fopa oyi bikedi mi bimba donc ça na libongo esanga na bambuma masangu déjà ça ko ba nixele yo ça oyeba avantage ngana biso ba schéma cartésien so lingo resi na vie ko yabi ya tena kongo na ko kate libana bine ko kufa moi ça ko kita matama ko pine sili mupepe obi ko bomba ete yo ko masabi mikila pe mikila kianda wenze so masabi Thompson on a ngimbango tala kana ana retard te est-ce que le jeune CSM te affection libala bana Thompson il y a 500 ouais ça 6 c'est katani na moy no ya kana ngo et puis nakenda wenze kala ba beta siffler po bakanga wana er nanga na koti mbulunga na koti tu eraberse to ambise kiti na opeso ba shema moi ça zo kama nakenda ngo wapi kura pe bakati koto moliri eko tula na bwaka so wana ngana bima kotu na ngoto ko ngo somba na flexion pa chapia bien wa o sunini papa ngini ka tala na sekina ngana mama na itala omoninga okokola so epa na ngako zakwa na Paris mais toi na kingabwa o sekaka bana bako sakana bale munduki tina salo poko tonde ko za excès tous les mois sina lingana poka saka physique pour foufer le kebele ce que la lekobe na sala ngo footing pona si na silisa komona akimarambangwa kimola la mukate yo na pesa na sekina no webinga que Dieu vous bénisse na ola musabine pona bakaki Congo eza courage na bwaka sonité ngana kana sonya vite na bomba rende d'unité mais pona ko dukana mama na taka c'est quand même na kana moy retour nango yebité nzambe toujours apesa confiance na mutu abimi na mutu na moy ndimanga oko sambela tina sans oko bonga jamais na prière ko bonga bima akofunga siko ba porte mutu okuta na fo moteme kita po prier ki mingi mais yo prier c'est ko bonga le facture ko leba otiko na ndako ya oko ba ange mais oko tema pena ngaye yo oko mi boya na kitalatala o ngate yo si
mokomisi na benda lokete bengabi lokete kominga loka bambwa mboka maduso ekiti to maduso eke wapi ezalaki na 6 nakomoka tina 14 kanga me nakokata lokete oyo besa ti nakokata nazoboya nga tala o mboka tala nzambe apambola nalela bino tout fort vraiment quand nesi bino bosabone na Congo Esengo TV toli apeta yango au 2022 naozongso na base Jackie Chan système ya Jackie Chan ayekolaka na baninga nzela moko te mais kota akenda koyekola na zamba akomaka makasi koleka na bametro bazoyekola nzamba akomema na cour université batutu te okoleka na ndenge kobatama na pasi akende bangama nzo alalaka wapi ebolole nzoka nde cour ozozwa eleki ya moto bapese cour na boye okimaka mna bia film ya Jackie Chan na musala zaka boy baninga bazokola karate mais yakenda na kosana na kobata mais ntango ayaka betaka na bametre cour na yo yango nzamba atindika kona nzela yo moko sa famille sa nani kendo waya tango kobima Jackie Chan so comprendre nga nzamba pa. Et voilà donc nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je crois l'été a pété. Yango wana motivation explique à Jackie Chan parce que bato ba sous-estime bato ba kena koluka la mugina tongo akeya moneke ngai musala ngana kena na lata nga veste tene bato ba kena na ba bureau ngala kena na ba zando lora ba ya kwata na pesi mo pe mbote ba ya cirage banani te et le but est que soza mona cirage o ya kende bureau ya lekiote yo poto bundana ndenge na yo zaka na espace Jackie Chan kasi on balo barat est-ce que bureau peut bimisa mbongo fait ça ka climatiser te alors yango wana. Merci à tout le monde, merci à ma Dream Team. Merci à tonton Clovis Fipa, puis Yannick Bongondo 4 fois Mobile et Given, sans oublier Ridi Bontek et Pichou Massia. C'est un plaisir vraiment. Merci, je crois prochainement pour les gars sous. Ouais, nous avons pas tu évites ce tour on a tout commando, c'est bon. On comprend donc Nicolo on a marqué photo coach ça va tout courir ba civisme. Donc nzambe donc to saka tout pico la bato basonga na nzela ki nzamba zepi mutualité tout rasimo mona to le baté po bayiba mais mona su mama na cour musu to baksa kaka tout pepe ça ba chala ndo nga chance vraiment nzamba pambola yo si mabilito zaki na Ridi Bonte ki umela na Pichumasia bambote belé na Eric Manzaka umela ndeko nga Marco Loco mobala blessing na pesi mbote na yemoko papa Emmanuel Miyuna umela papa nga na Owayo vraiment maman Stéphanie Baz. Et puis Mikolo n'a pas remarqué, garçon mon comme Tindra, il y a internet, il y a le bon père. Ceux qui journalistes, oh, à Tindra, ceux qui n'y passent à Air Tadi for Benginga, mais ben scrub pas ceux qui journalistes, ceux qui wing, ceux qui n'ont. Mais pourquoi vous êtes baboué? Nakuna msusu awa oyo ketongo lobi bongo na raisonner mbamo mais nazo mona ngome na lobi mais akomelinga yawa o yekuta bisinga ise papa nani yebenga urgent munala musala pona yo yoka batu moko tose batu omoni. Bonjour, c'est Papa Claude, appelle-moi, c'est très urgent. C'est pour le recrutement du travail. Johnny, je m'excuse, obenga tar, ngana bengo ta yonani. Oh be opo benga tar mais tala mais be skuro na za message de ceux qui ya papa wing ceux qui nana bio moka ono ba wana on dirait rappeler ceux qui nana loka non ko kamwa pourquoi bosa boye ndeko nanga congolais bolinga ba skokyo parce que là tu na ozo mona tuka ba ekene bandenge moko o ebite di ya quoi pourquoi ba osala boye ndeko nanga bo chespi na musala bokozwa je te dis devant Dieu oko benga mamozangi moza mokele lité na zangi ya bomengo me ona joka na vivre ezali ko bile betapité biso tu ba challenger zo bazala katin est-ce que kolia fulmine nzo kolekena yo ngati nzo soka tonda leki fulmine kotonda batonda ndenge moko pa batiki biloko folie ma mutuna mutunde différent oh yo ça o cha le ngani bo tu batu mal à l'aise trop niveau les faits les fourmi pe alors mututo a mutunde konanga zo bazala katin to ebinde makambe kuti ete to pese faute nga tout le monde échoué akana faute té to comprendre ma be po to mon erreur mais tantôt et yo mao akuta nango to kopa beta nzambe nda permettre azoté mutu mso mone bo mengo bo akuta nango na facilité je te dis donc tu bati tout balati balens baza basa kito non et opportunité car film so mone bo na bo ayebi libala ko lekata mo sa alliance na biso si limanga yo mone nga lingana nga ba chel na bango polele na lingaka bango na linga kindumba te na lingaka ba chapo bana comportement bien na bango pe moi si na nga fosa kwa chel na ngaba cha ante na ngaba cha motivation
ata bana baye si toza kwa libale bandaki tongo mwana misu makasi lali se ava oya koli mingi tinda congé kongo talani yo kongo tika la somi pour me manga yo moko faut boza 9 bona za pepel je te sens comprendre nzamba pambo merci beaucoup Congolais solo.